nazwi premièrement appel ya Nzambe na âge moko ya muke. OK. Et ntango nazwi appel ya Nzambe premièrement nazalaki na kati ya koma. En réalité biso ba chrétien il faut toyeba premièrement il donne na biso eza Jésus-Christ. Eza na bato ebele bazo présenter biso Jésus, mais Jésus bazo présenter biso eza Jésus o akufa na ekulusu te. Mais Jésus bazo présenter biso eza Jésus à ba lettre alphabétique. En réalité, lorsqu'on parle du ministère prophétique, c'est que les hommes ne savaient pas. Ministère prophétique et un don prophétique. Parce que différence les lots est. Voilà pourquoi tout le monde n'a pas de dégâts et zo salama. Ba prophète bazo linga ba bana na biso, ba prophète bazo linga ba ndeko, ba prophète bazo sala buzoba. To pesi bino mbote mingi bandeko nyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na 4 coins ya monde Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob apambola bino. C'est votre émission Écho International. Boyebi bien émission Écho International ezalaka toujours présentée par les pasteurs Flamme d'Angola. Na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Écho International est précisément à Wanamatete. Non loin ya marché Tomba, non loin marché Tomba, et ça n'a pas tout mingo yebi marché Tomba, tout ça précisément awa na matete. Toyokaki eko ya un apôtre, oyo nzamba za ko utiliser ye puissamment nde eko loko les aba nouvelle to libite to ya bana nu oji c'est quoi est-ce que nini nzamba zo sela mosali na ye. Nde toyaki awa précisément et pas ya un apôtre Mathieu Lenge, Nzamba za ko utiliser ye puissamment de touyer a auto sur la langue na ye touyer ba au juste ezaneni. Sans plus tarder na ko senga na évangéliste Cédric Makela, fongola plateau na yamba mon invité. Bonjour apôtre Mathieu Lenge. Bonjour papa Flamme. Boni santé na yo boni santé ya église Yankolo. Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Ok, tout va bien par la grâce de Dieu. Les lots la parcours. Il y a apôtre Mathieu Lenge. Nzamba benga ki ndenge nini. Foto yeba pe parcours na yet. To ba parcours na ye ezaki ndenge nini lelo. Nzamba benga ye akoma mosali na ye. Apôtre Mathieu Lenge. Obotami na famille nini mama kombo na ye nani papa nani oza 40e de la famille. Premièrement, merci Pasteur Flamme pour la parole. Nabotami, na famille Lenge. Papa nanga kombo na ye Alfred Lenge. OK. Puis maman nanga yi kombo na ye Deborah Kalenga. OK. Et malheureusement, papa na maman baza ensemble. OK. Ouais, donc ils ont divorcé il y a cela quelques années déjà. Donc Nzambe a béni premièrement na kotu koloba na libumu ya mama na ngai. Nzamba benga na libumu mama parce que tant na botami ezala makambo ebele o esalama. Ezala ba événement ebele o esalama pona kolakisa ba signe ya bonzambe na kati ya vie nanga. OK. Et tant na botami na bomwana déjà na bande ko salela nzambe. Na zui baptême nanga na âge ya 11 ans. Na zui baptême na grande communauté na biso merci. Oh, naza tilelo ko servir naza suko na extinction cité de paix. OK. Oh nazo kamba nazui baptême kaka na kati ya communauté na biso pe nazo salela toujours nzambe et nakutela pe na makambu tellement ebele na kati ya bonzambe yango. Donc ezana makambu ebele vraiment oh nzambe asali na parcours nanga soki nzambe asali grâce to kolobela yango nyonso. Voilà, merci l'homme de Dieu na réponse na yo oyo pesibiso question na ngeza boye. Na lobi nzamba benga ki ndenge nini. Ofande kaka boye nzamba lobi telema bana ko sela ngai ezalaki na songe ou bien na mosala nzambe mobo yaki ko yebisa OK appel nzambe za déjà 4 na yo ezalaki ndenge nini mekano ko expliquer bande ko ba olanda biso. Voilà, merci pasteur pour la question. En réalité kozwa appel ya nzambe nazui premièrement appel ya nzambe na âge moko ya muke. OK. Et tant nazui appel ya nzambe premièrement nazalaki na kati ya koma. Nazalaki premièrement na kati ya koma et na bande nanga ko sela nzambe.
na bandeko koya pe église na bandeko koteya mais nazalaki non appel te. OK. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que servir Dieu c'est être appelé. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas appelées mais ils pensent qu'ils sont appelés. OK. Mais moi j'étais premièrement appelé tandis que na bandeko déjà aussi la nzambe mais na yeba ki no onazate. Mais tant nzamba benginga pe apesi ngai mission neti lelo na koma kosalela ye. Nzamba bengi ngai nazalaki na kati ya koma nazalaki déjà donc na kotu koloba presque muto kokufa na bandeko koloba lisusu te ba photo ezali na bandeko koloba lisusu te na bandeko kotambola lisusu te nazalaki kaka na hôpital et après comment wana netamu na lamuki ezala makambo ebele o nzambe ayaki koloba na vie nanga petit lelo ezo salama. Voilà. Voilà, merci apôtre Mathieu Lengue, merci pour na ba intervention na yo. Na lobi boye ezaki na ba aneni to na besoin vraiment to yeba ezaki na aneni ni oyo nzambe abengaki yo. Voilà kaka ne na mutu koloba nazalaki déjà serviteur. Mais na bane ko comprendre ba appel te. To na bane ko comprendre eloko nazo sala te. Mais tant nzambe ye ko benganga ezalaki na année 2019 tozo kene 2020 ezane wana te on a une appel ya nzambe mais avant wana na bande déjà kosaila nzambe na bande côté na bande ko modérer na bande même ko prophétiser mais en réalité j'étais pas encore appelé. Voilà, merci lentement et c'est vraiment tout ça toujours na apôtre tout ça vraiment na résidence naie tout ali toujours avec mon invité du jour apôtre Mathieu Lengue. Na dédié émission oyo na Mama Frida Kapalai. Kapalala, oh Kapalala, na bosani kombo na yo, ma fille que j'aime beaucoup, Maman Frida na Paris, nzamba mona yo, je salue aussi mon habillère Mayatomo en direct à Paris, et sans oublier HK, héritier ka son moto dédié bino émission oyo, beau partager yango, José Nzita de Bruxelles, beau partager toujours émission oyo, penzambe ya Abraham, Isaac et Jacob, akopambola bino. Voilà, tout ça toujours kakana apôtre, tout ça toujours kaka parcours na yé. Voilà, apôtre. Dengana tout na yo, tout ça toujours quand na parcours na yo. Na lobi selon yo, idole na yo, Isaac nani, na ba ene oyo, bazali boso na yo, idole na yo vraiment, Isaac nani. Merci vraiment beaucoup pasteur pour la question oyo. Les amoutou ya makasi ya pour répondre. Pe ekoti ko sunga pe ba tebele. En réalité biso ba chrétien, il faut toyer ba premièrement, idole na biso eza Jésus-Christ. Tozaka kana idole o eza Jésus-Christ. Parce que mutu oyo koti ko zoe lokola idole na yo lobi to lobi kuna akoti ko kweya parce que za mutu lobi to lobi wana akoti ko sala ope mabe okoluka o changer idole mais idole ya malam o ba changera te za Jésus. OK. Voilà. Voilà, merci. Pour te dire que tu yambara basala nzambe mususu so tunye idole na yo mona binga idole na ngeza apôtre Idi Amin. Mususu idole neza nani o ngai pasteur Vincent Makela. Idole no ezanani o ngai idole na ngai ezali pasteur Tetenda ya pasteur Flamme. Donc ça dépend mais l'homme de Dieu a lobi que idole na ye ezali ka Jésus-Christ. Donc c'est une bonne réponse. Voilà, longtemps et c'est vraiment na toujours na yo. Na lobi boye tangu nzamba bengaki yo na ba 2019 ningo lobi wana okutaki ba pasteur nini bazali ko payela o bazaki vraiment na succès na temps wana po bazalaki neti ba pasteur nani. Oui basala nzambe o na mona ki pe bazo pela pe kaka ti lelo donc kotanga ba kombo na éviter soit permis non c'est permis tanga ba kombo donc basala nzambe o baba na ko pela pe ba o bazo pela ti lelo. Toyebi ezana ba pasteur Marcelo bazawana tozana ba docteur Louva Ekaola na participa pe na ba formation ya école naye naza étudiant kuna et pas docteur Louva Ekaola et na mona basala nzambe tellement ebele ba apôtre Léopold Mutombo Kalombo ba pasteur Mbakadi donc ba pasteur Jean Bosco Kindomba il y a deux pasteurs oyo tilelo na yebi petangu même na nazalaki na kati ya sacerdoce te na yebaki bango. Voilà.
Voilà, merci l'homme de Dieu. Tout ça toujours quand on a parcours, nous sommes derrière le temps. Question dans le tout est-ce que vous avez dit qui s'est côté dans l'évangile? Oui, qui s'est côté makasi dans l'évangile. Et ça n'a pas te belé, bazo présenter biso Jésus, mais Jésus bazo présenter biso et ça Jésus ou akufa na ekulusuté. Mais Jésus bazo présenter biso et ça Jésus a ba lettre alphabétique. OK. Il y a une différence entre Jésus et la lettre alphabétique na Jésus ou akufa pour na biso na ekulusu. Parce que Jésus a ba lettre alphabétique, ceux qui alphabet za la raté, ba kombo na pe ngake za raté. Mais vrai Jésus eza o akufa na biso na ekulusu. Basala nzambe belé bazo kosa biso lelo. Et belé bazo utiliser magie. Bazo utiliser bazala bakati ya ba maïkari. Et belé bazala kati ya ba franc-maçonnerie. Et belé bazala ba magicien bazala bon nzambe ya soloté. Mais bazo lata premièrement poso ya Jésus. Mais eza Jésus te. Et voilà pourquoi biso tozawana. Pona ko sala ke kombo ya Yesu Christo Masia. Oya kufela biso ne kulus. Ezala vrai. Pona ba fo wana batikala. Kozala kaka ba faute mais ba koma pe ba vrai parce que biso tozawana premièrement pona ko lakisa vrai Jésus mais pona ko lakisa faux Jésus te toyebi bango baza petit lelo toyebi pe na ba église na bango bazali. OK, voilà évangéliste Cédric Makel l'homme valable apôtre Mathieu Lenge alobi bazali ba oyo ba osela nzambe na kosimba ba biloko wana. Voilà question ngeza boyi. Question za boyi nalobi pourquoi tout ça toujours na parcours na yo mais ils appliquent ba question oyo ils a très capital na poser ngo parce que na mono zolo ba malamu question za bo na lobi pourquoi ministère prophétique et ça ba bêtise na évangile pourquoi to longola ministère wono beto tikango. Merci beaucoup pasteur pour la question. En réalité lorsqu'on parle du ministère prophétique c'est que les hommes ne savaient pas ministère prophétique et un don prophétique. Il y a des prophètes, il y a aussi des voyants. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils sont des prophètes, mais en réalité, baza ba prophète était. Et belé ba dégâts ezo salama parce que ba oyo baza la ministère prophétique te ba comment ba prophète. Et voilà pourquoi il y a même des gens autant ba yambi Yesu na ba 1900 toyebara bango ba pasteur, mais lelo ba comment ba apôtre. Et belé toyebara bango ba évangéliste. Le nom va comme apôtre, pasteur. Et ça va des gars au salama. Quand le ministère prophétique pété, parce que le ministère peut éveiller. Pourquoi? Parce que tu vas mieux battre place baza. Ceux qui osent prophète étaient, osent luka au salama comme la prophète et ko simbate. Oko luka au bana oko sabana na nzambe. Voilà pourquoi tous on a faux prophète. Et belé bazo simba ba kisi pour la prophétie. Et belé bazo simba ba kisi pour la prophétie parce que baza na esprit ya prophète. Parce que moutou azana ministère prophétique, azana esprit à ba prophète. Ezana bato bazana ba esprit à ba prophète, pezana bato bazana ba don prophétique. Kozala na don prophétique, eli ko lakisa oza prophète était. Moutou akola la mouki alo ala mouki alali, azui message pour na 2 ou 3 personnes, akanisa roni prophète. Et belé tozo mona bongo, yango bazo sala ba dégâts, bazo kene na ba Facebook, bazo kene ko luka ba enseignement, ya ba vie privée à batou. Pour ba comme ça on a un message prophétique mais eza yangote et voilà pourquoi toujours remarqué parce que peuple de Dieu eza enseigné te batu balingi kozala enseigné te batu balingi koya église après église accueilli à église sur azomona mamezo simba te a changer église or ceux qui mutu aza enseigné a kosala ba dégâts wana te et belé ba prophète o tozomona lelo baza bato bakoyi kozala ba prophète te baza bato il faut bazana na banane. Il faut ba fanda ba yoka et pe na sima ya koyoka ba koye ba soki baza ba prophète to ba prophète était parce que différence lelo ezate. Voilà pourquoi tozo mona ba dégâts ezo salama ba prophète bazo linga ba bana na biso ba prophète bazo linga ba ndeko ba prophète bazo sala buzoba ba prophète bazo donc bazo escroquer même bazo pesa ba prophétie ya lukuta pe o ezo salama te. Et voilà pourquoi la Bible est en train de dire que toroyeba bango na misala na bango. To komi na temps oyo Nzambe azo dévoiler ba faux. Et voilà pourquoi na oyebi sa so oyebi ozano prophète était Luka Nzambe ala ki sa au ministère na oya solo. Voilà merci longtemps et sûrement tu as toujours na invité na ngai na moni batindeli ngai message moko awa na boss Timothée Munongo
Kialala. Donc, boss Timothée Munongo, Kialala. Alobi Boye, Pesabiso, différence entre ministère prophétique et don prophétique. Merci beaucoup pour la question. En réalité, le ministère prophétique, premièrement, est un ministère où Jésus-Christ a péci. Et tant que le ministère prophétique, il faut premièrement ministère prophétique et pour éclairer l'église. Ministère prophétique, premièrement, est un fondation dans la vie de la Bible est perfectionner les saints. Ils ont pour perfectionner l'église. Ils ont pour révéler, premièrement, l'écriture, l'évangile, les choses cachées. Et voilà pourquoi les prophètes et belé les lots, ils sala yangote. Mais tu as remarqué ce qu'on a don prophétique. Tant que tu as don prophétique, ils ont la grâce et la vision. Ils ont la grâce à prophétiser. Ils ont la grâce à sala makambu au prophète à côté ko sala. Mais elle a kisi kakateke aza prophète. Parce que ebele bazo prophétiser le kola ba prophète, pe koleka ba prophète, bazo kanisa ba komi ba prophète. Mais en réalité eza yangote. Voilà, boss Timothée Munongo, Moutona Nzambe, Oyoki, réponse à l'homme de Dieu apôtre. Voilà, on a dédié émission Oyo, on a mon cœur que j'aime beaucoup, Maman Joëlla Flageau, la fille que j'aime beaucoup, mon cœur, la passion beauté et sans oublier la sœur divine Losambo. On a zali fiancé à évangéliste Cédric Makel à l'homme valable, na pesimbote na maître Daniel Tumba, maître Idi Amine, maître Julio Consolata et sans oublier mon avocate Cambez, on a bazali ba avocat ya émission Eco internationale. Voilà. Longtemps et sûrement on a toujours na apôtre Mathieu Lengue. Apôtre Mathieu Lengue. Qu'est-ce que aboyé? Na lobby nengeni reko yeba ou à faux prophète ou à vrai prophète. Oyeba bango nengeni. Merci beaucoup pour la question Anna. Ezapeka parmi babilo na zoloba. Okoyeba premièrement faux prophète na misala nae. Okay. Okoyeba vrai prophète na misala nae. Oyazo sala musala malamu aza vrai. Mais oyazo sala musala mabe aza faux. Pourquoi? Parce que toza na terre ya lumière. En réalité, tant toza na terre ya lumière, ba mouvement nyonso mutu oya koki ko sala na lumière et kozala toujours remarquable. Voilà pourquoi les autres ont des dégâts. Pourquoi? Parce que et bien là tu bazo kanisa ke ba yo komi bomba na kati na nkolo to ko lata poso ya Jésus. Okay. Mais en réalité bazo s'exposer. Voilà pourquoi bazo ça la peut exposer. OK. OK, voilà. C'est une bonne réponse, voilà. L'homme de Dieu. Question moko boye yelinga sikoyo. Na lobi ce qui est un homme de Dieu. A lobi que Nzambe Dieu m'a dit que équipe nationale Barobima champion d'Afrique et que équipe à RDC et bimi champion d'Afrique te Torolobanim Nzamba kosaki ou ben Nzamba lobaki ya solo réponse ni ko zani. Merci beaucoup pasteur Flamme pour la question Anna. Et belé baso comprendre te. OK. En réalité tant Nzamba zo lobela yo. Il faut y avoir premièrement Nzamba li ko lobela ngani. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont appelées aujourd'hui des faux. Mais en réalité, ils ne sont pas des faux. Pourquoi? Parce que bah, yo kaki message en Nzambe malamute. So yo ki message en Nzambe malamute, au côté qu'on pèse un message en Nzambe mabe, pe ebimis yo faux. Mais en réalité, ça no fauté. Message wana o yo pesi, ezande mabe, yango wana esali ke o koma mabe. Et bela batulelo, baso yo kanzambe malamute. Parce que baza premièrement pemben ya Nzambe te. Baza premièrement na katia, baza premièrement na secret te voilà. Baza concentré te na katia présence ya Nzambe. Voilà pourquoi bazo yo Nzambe bien te. Vous allez comprendre quelque chose. Et bela batu baza na ba distraction inutile. Et bela basala Nzambe lelo. Bazo comment donc lokola même ba païen. Baza na ba discussion inutile, baza na ba débat inutile, bazo bela makambo eza na sens était. Voilà pourquoi d'autres oyo baza na bazo sangana na batu wana tango bazo pesa ba message ezo bima faux batu bazo kanisa bango baza ba faux parce que bazo kangama na batu baza ba faux mais en réalité eza yango te baza ba vrai baza ne distrait baza concentré te baza attentif na voix ya Nzambe te. Voilà pourquoi zo sala ke ba yo Nzambe pe malamu te.
pe ba pesa ba message malamu te. Oko remarquer ba prophète d'ancienne alliance bazalaka à tout le temps na batute bazalaka toujours éloigné na batu basala nzamba lelo bali kozala pembeni ya nzambe te mais balingi ne kozala pembeni ya mukili musala nzamba zolata lokola ba païen musala nzamba zosala makambo lokola ba païen aza distrait azobina na ba concert donc aza distrait voilà pourquoi tant nzamba kolobela ye ako comprendre voix ya nzambe te akoyeba ko discerner yango bien te tant on repère message on est ko kozala mabe te mais apesi ne mabe pe ebimisi e faux batu ba confirmer parce que akanga makana batu ya faux habillement ezalaka bien te makambo asala ezalaka bien te yango wana okomisa e faux lelo naza pe na passe mingi ya komona ne bazo finga ba prophète naza na ba camarade ya ba prophète o pe to bani na bango pe makambo nzambe tokoli na bango pe tozali pe consacré ensemble naza contre ba prophète te mais naza contre ba faux prophète pe naza contre bato bazo nzambe bien te. Voilà. Oh, ça barde, ils ont bardé vraiment. Nzamba Pambolabino. Na pesimbote na Fondation Richard Mapoata. Fondation Richard Mapoata. Richard Mapoata TV. Ils ont déjà en marche. Donc, on a dit ancien joueur, il y a équipe nationale, il y a Mboka Nabiso. Bazali Bato, Basali fierté na RDC, c'est mon grand frère propre avant à Paris. Richard Mapoata, Fondation Richard Mapoata. Richard Mapoata TV, ils ont déjà en marche, chaîne naye, ils ont déjà en marche, et ça va jouer à Boué, ils ont entraîné l'équipe dans France en deuxième division. RDC ça a besoin d'entraîner le col Richard Mapoata. Vous servirez que RDC Malamou. Donc à la prochaine, vous appelez bateau, il faut pas bien que c'est une équipe nationale. Vous pouvez servir l'équipe nationale Yamboka et Malamou, Richard Mapoata Okende Liboso. Voilà l'homme de Dibalobi et l'eau comme un lamou. Et où me l'a raté. Vraiment, tu parles vraiment très bien. Ozoloba bien, Ozobima, vraiment li bandate. Ok, n'engana loba question boyi. Nalobi, pesa biso non adresse. Yesika toza awawa. Isa adresse n'est précisément. Vraiment, place tozali awa, toza premièrement na commune ya Matete. Pe toza na quartier Tomba, numéro 4E. Référence eza Wenze ya Tomba. Toba benga ngo Wenze ya Mabende. Donc tant ka ozo kota otuni kaka numéro 4E. Bakola kisayo référence mususu okoki kopesa za ya couloir o bateka ka ba peinture. Donc eza place robunga te tant encore bazo kitisa yo ozo kota pozo tuna numéro eza facile pour comme na kati ya église à place toza nde to sambelaka. Nzamba lola ozanga te ko pambola yo. Voilà, merci l'homme de Dieu dans le ministère na yo. Parce que au sein du ministère apostolat, na ministère na yo donini onzam, donini où se manifester na ministère na yo. Merci beaucoup Pasteur Flamme pour la question. En réalité, naza na ministère apostolique et naza pe na don prophétique. OK. Et cela veut dire que je peux opérer aussi comme un prophète. Parce que, premièrement, d'abord, mon père spirituel, c'est un apôtre. Mon père biologique, c'est un prophète. J'ai le sang prophétique. Et ma mère biologique aussi, c'est une prophétesse. Donc, j'ai aussi le sang prophétique. Et voilà pourquoi je donne aussi l'image des prophètes. Mais je suis un apôtre. Dieu m'utilise aussi dans le miracle. Na ba guérison, il y a des gens qui moni makambu, il y a minene na kati ya ministère nanga, ba oyo ba bota raté ba boti, ba oyo ba zalaki na ba mbasu nzamba longoli ba mbasu, ba oyo ba perda ki espoir nzamba pesi espoir, ba voyage, ba mariage, tout ça eza kaka pona lokumu ya nzambe, yango atia ba don na kati na ngai. Voilà, longtemps et sérieusement l'homme de Dieu, tokomi na biso na suka. Tolingi opesa message clé. Message clé nini ozana ngona makambo to lobi awa. Message clé on a kotu ko pesa na makambo to lobi nesika o premièrement eza que tangu nzambe azobenga yo. Il faut yeba premièrement nzambe azobenga o pona nini. Eza na batu musu bakanisa baza appeler mais baza non appeler ti. Et bien bakanisa déjà que nzamba bengi ko te eza ko la kisa te que nzamba bengi yo. Ko prophétiser ça ou la kisa te que nzamba bengi yo.
Parce que belé peut prophétiser. Mais nzamba benga bangote. Et voilà pourquoi on a bisayo. Tant on sale la nzambe. Donc il faut y avoir premièrement mission na yo. Il faut y avoir premièrement nzamba zo benga yo ponani. Pour au sala ba dégâter. Pour okende mupandite. Il faut y avoir premièrement oyo zali. Et na ngami koloba ke ba koki ko lakisa mutu te o akoli déjà kombo na ye. Yeba déjà kombo na yo avant pour affronter maintenant ministère na yo. Pour affronter maintenant vie chrétienne na yo. Et voilà pourquoi tu as appelé un séminaire où tu as déjà à partir le 27 février. Et ça séminaire où tu as chaque trimestre. Et dans ce séminaire, thème Nabiso, et ça premièrement, que mon étoile brille. Nous allons parler sur les étoiles. Et voilà pourquoi je vais t'inviter à participer à ce séminaire. Nabi Kenzambe akosala makambu ya mingi na vie na yo. Dénommé la biso ya séminaire eza Kairos. Eza maintenant chapitre 7. Na invité oya ko participer. Tozawana le 27. Tozawana le 28. Tozawana le 3 donc eza avec intervalle. Eza mardi, jeudi, na dimanche. De 17h juste à 19h35. Donc, le 27 février et aussi là, le 10 mars. Tu as invité yo, tozana Moamba, kozanga te ko atozana Moamba te. Tu as invité yo ko participer na séminaire na biso awa na matete na quartier Tomba numéro 4 et référence marché Tomba. Que le Dieu du ciel vous bénisse abondamment. Voilà, au PSP biso ba dédicace, au PSP directement numéro ya téléphone na yo. Merci beaucoup, Pasteur Flamme. Et j'aimerais bien bénir mes filles qui me regardent. Elles sont tellement nombreuses. Oui, oui. Parce que dans le ministère, maman Frida Kapalala. Maman Frida Kapalala, que le Seigneur vous bénisse. Maman Clémentine, Maman Kabengele, Maman Erline, Maman Christelle, Maman Laurence, Maman Bazebele, Maman Rose, Maman Ginette, Baza Ebele, Papa Léon, Papa Alain, Maman Sarah, Maman Francisca, Maman Fallon, Maman Mado, Maman Reine depuis Cameroun, Maman Princesse, Maman Flair, que le Seigneur vous bénisse abondamment, sans oublier mon père biologique. Mon père biologique, il est là aussi à Zoro Kabiso. Que le Seigneur vous bénisse. Ma mère, Déborah depuis Brazzaville, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse mes sœurs. Que Dieu bénisse ma grande sœur Machla, ma petite sœur Milka, Esther, mon petit frère Moïse, Jonathan, Chris, Goodness, God bless. Donc ma famille est vraiment mon. Mais au bout de ça, numéro na mono bois qui a chéri, au bois qui fiancé, t'es pour anime. Bon, Marambouana na msikote. Na mito tozo bâtir ministère. Ministère est. Mais quand même azali ozo moi miso azali bon azanga ata ko zala. Non azate. Ah bon. Mais nzamba préparer qui est déjà une éternité. Et comme et koko matango na nzamba représenter. Bon Marambouana na tozana nkunate. Ba problème est belé na évangile. Il faut tout ça non ba béton. To bâtir dans l'évangile, église est fanda et après tu recanisa Marambouana après. Ok, number phone directement. Ouais, numéro de téléphone nanga pour ozwanga na WhatsApp. Numéro nanga za 089 66 74 040. Soko ozana WhatsApp te okokipe ko benga na appel normal na 099 37 04 610. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Voilà, merci na balandi nyonso oyo balanda ki biso na émission mokona lelo oyo eza première édition. Donc aolo ba bien deuxième édition pe ezali na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable na pesimbote na héritier kasongo mokonza précepte fondation Richard Mapoata.
Richard Mapoata TV, ils ont des gens en marche. On a dit ancien joueur, il y a équipe nationale, au Basala Fierté, Richard Mapoata. Nzamba Pambola, yo na pesimbote na Asile, Moutale, Depsimbimba, José Nzita de Bruxelles, et sans oublier Mayato Momayamoto, na pesimbote na Boss Didier Simisi les Lions. Na Bruxelles bo partager émission oyo na pesimbote na Jogo Fowe du Koki nzamba mona yo na pesimbote na bana nyonso ya les Rochers sali Boss Timothée Munongo nzamba mona yo Fabrice Kimpala héritier Kasongo père Conde de Paris Mama Bijou Conde de Paris prophète et chancelier Lema Chao.